soki élection salamité lokola baimboka balobaka bafwa basala bafutumuka 2018 2019 2020 2021 2022 5 ans bon siko ozolinga lisuko promettre batu nini okosala batu susu nini tozola kana ba confiance ya ko promettre biso yozoya munene ba peuple congolais bazokonda yo obesa lokuma pa Etienne Tshisekedi pona yo muto individu. On a dit vraiment que réalité yo nde pena bomisi papa Tshisekedi. Yo nde bomisi papa Tshisekedi na kati mboka o. Eza vraiment yo pena lokoso ya mboka. Premier discours na ya alobaka. Alobi keno na sale le côté bato FCC bazo bloquer ngai. Coalition civile. Deuxième discours à Sali. Alobi keno en tout cas bandeko na ba congolais na moni social eza bien té. Na mon pour les habités mais yo muto normal ba juge wana nani akobongisa d'abord pour nanga je tiens d'abord à informer à l'opinion internationale nationale que nous sommes les Mboka oyo ya Congo na biso eza normalité. Eza normal biso ba Congolais na kati ya sol na biso suso pesa meni ya biso ba Congolais. Mabele ndamo na pesi biso to se retrouver na ngote. Au même Dalibanda se retrouver biso ba Colombo to se retrouver te. Puis bon mengo mboka na biso eza groupe de gens moko boye. Ndeka baliaka yango ba famille ba papa l'équipe mwana ye. Ba tanti banani ba se biso ba Colombo ka to se retrouver na mboka na biso te. Mais Chilombo azaki na préparé te. Azaki na préparé na loko moko te. Ba papa na ye atina Belgique pas que tanga. Akomi kuna tanga na ete. Na teka pomme. Akomi ne coopérer na Belgique. Ba pomme pour ne dépositer ba chawana banini. Yango wana alors na eloko moko te. Ngana na conseiller papa. Zwa courage, take un homme. Moi mobali, osozi dawo mengo na vie na yo. Okufa su piaka te okufa su nzala te na bana na yo. Zwa courage, c'est dénoncer, démissionner avant makambu e la mabe. Zwa courage te démissionner avant ekozana ozana ndamba honneur. Que lobby OK na soni. Oki malibanda mboka ona soni. Oyebi ndenge ba mobuta su asuki ndenge ni. Famille na yo kana kalisusu. Elimwa. Alors yo obesa le kuma pa Etienne Tshisekedi pona yo muto individu. On a dit vraiment que réalité yo nde pena bomisi papa Tshisekedi. Yo nde bomisi papa Tshisekedi na kati mboka o. Eza vraiment yo pena lokoso ya mbongo. Na esi bande na nga est. Banda Kisangani, Isiro, Ituri, Bunia, Goma, Beni Butembo. Na ebisi bino boye. Tout na ba lingala. Boye wa ngopé déjà tout ça congolais. Bo ça l'effort, bo pesa ta tamu keta ko ba Tshisekedi na mato na bino na mana. Boye ka tamu kete. Eza parti à famo il dépasse na ye moko Chilombo il dépasse ale ba ko belé mais oxalo atamo ko te débat na pouvoir te lo mo rezango ezala raté auti na Kasai kuna tala président moko na yebi ka ndenge nini soja président ba Kasai ne bande ko na ye alors le reste bande ko na ye te alors bande ko na SP na liboye bon mais on peut attends to muke pa Chilombo te pour la Kasai bande na makila ba ko voter pour yemo na biango bongo. Et puis avec mboko ekufa kala yenda kufa papa enda bomisi papa na ye ya liboso nanu mboka eza ya mutu te eza Félix te eza Moïse te eza mutu te eza Congo eza peuple congolais biso ba peuple congolais toboyi mobulu ya 2023 tozo kende maponami élection ezo salema pona peuple congolais a se retrouver toboyi ba gauche à droite depuis Chilombo abanda kolaka biso eloko moko atikala kosala te bilan na eza 0 tokolinga teke na 2023 Chilombo azar sous président na biso po tozo mona makambo azo promettre biso ezo simba te atika biso to sala élection to tia président autoponi biso ba peuple congolais po to kozo continuer na kolela chaque jour azo loba makambo alobi ke o Congo ekufa est-ce que Congo kufa to ba dirigeant de bazama be yena no moko nanu depuis ayena présidence azaki na mbongo combien lelo akomi na mbongo akomo le bakeo Congo ebeba Congo kufa na nini bato wana bazoiba mbongo wana bazoiba ezokende wapi ero kangi mutuke aibi mbongo il faut prévenir mbongo ngo eza wapi
mbongo yango kangeli bato wana eza wapi et puis mbongo yango soki balakisi yango otie na poche na yo ozwi bavoyage ya poto bambongo wana okende ofuta bapoto so siriveka na yango bapeuple congolais mais bapeuple congolais bazolela ngai naza na maloba koloba te naza na maloba mingi ya koloba te naza ka motema kanda taka kutuma ya miso ezotanga ngai nazo kanda eza mingi état de siège balobi ngai naza na posa nakenda ta na este nakende kodéclare na baprovince kobanda na Kisangani kokende Nord Kivu kokende Sud Kivu kokende Maniema na kokende ba place wana nga moko na kolakisa bandeko na biso ya kuna keno biso depuis tozomona Tshisekedi aye na kiti eloko moko aye kosala asaleli biso te alobaka ke era kozala président akozwa kakokolo nyoso na état de siège na est. Bon, sikoyo pour le moment toza wapi dépense wikiti depuis 2018 2019 2020 2021 2022 5 ans ngoyo na 5 ans wana ozo continuer ka compromet 5 ans 2022 angoyo depuis 2018 2019 2020 2021 2022 5 ans bon siko ozo linga lisu compromettre batu nini okosala batu lisusu nini tozo na kana ba confiance ya compromettre biso yozo ya munene ba peuple congolais bazokonda est-ce que Congo komi ya yomo ko vimba kana yango tokolandana na suki wana biso ba imboka surtout biso ba milelo ya mboka toza na posa ete engagement au l'état qui vis-à-vis la population à la respecter, notamment organisation a tenu une élection dans délai constitutionnel mandat est à 5 ans à moins que raison nous c'est ça là mais biso population biso ba milelo ya mboka to ebi que après 5 ans c'est-à-dire en 2023 il faut tout les kana maponami pona nini parce que des ordres des autres qui ne kokota na kati ya mboka ba baza ko travailler na président république baza ko sunga été à atteindre objectif nae ba baza na parlement aux populations soi-disant voter qui bazo qui peut intérêt peuple té bazo tala ba intérêt na bango alors ceux qui to stiki que to pesi bango possibilité ba glisser et aux intérêts à population té et aux intérêts na bango privé lelo to komi na école au biso milo mboka to benga ba institut sema soko pasi ba école ezara na ba bante bana bavandaka na mabele tozala ba école do to benga ba complexe scolaire Saint Bisumba ba école ezara na ba WCT ba bastanga kuna basala ba besoin na ba na mabele tozala ba école ba benga ba institut Saint Moi toiture ezate soki mbule beti enseignant na ba élève basani ni ba poli tozala besoin biloko anesila c'est vrai que mokonza mboka pesa ki ton ya gratuité mais gratuité na ezo suffire te il faut ko parfaire makambo belé ezala bateau ba détourner mbongo ya construction ya l'école ezala bateau ba détourner mbongo ya construction ya ba route ezala bateau pe baza ko lia mbongo ya enseignant il faut biloko na total yango misa ko fungwa mande yango na to sengi que élection sala mana délai ndenge to kanaki soki élection salamité lokola ba imboka balobaka bafwa basala bafutumuka merci pour nabino bana mboka seni wana bazali nanu illégitime bango moko bazo banga bayebi ke soki tolekisi topesi bato makoki ya kosala élection ya kobongisa fichier électoral susu lokola biso tona confiance na bango te bakobénéficie na intérêt ya mbongo wana eloko ya liboso ya mibale ezali gouvernement ya Tshilombo na bandeko na ye bazali ba illégitime ezali gouvernement ya York devise na bango ezali koyiba nde mosolo ya peuple lokola bango baza na posa koyiba mbongo ya peuple mpona kogania na baintérêt ya peuple bakosala oyo ezali posa na biso te bakosala posa na bango mpona baintérêt ya mabenga na bango nde omoni Tshilombo bisika nyonso azali kokende azali kopromettre atie bandeko na ye ya cour atiaki ya ye seni pas oyo atie ya ye mais tolingi arbitrage ya bien ezala élection ezala na délai oyo esengeli kozala élection eleka ata mokolo moko te mpo tokotikela mpe Tshilombo ata seconde moko te biso deja tofongoli miso soki akanisi Kabila lokola akosaka na 2006 akosaki na 2011 ye akokosa biso na 2018 na 2023 akosi mangungu Tshilombo ayebake bapromese nyonso to apesi biso tomeli yango deja totondi lokola mwasi ya zemi atondi tolingi nde tobota mokolo tokobota mwana tokobota komona ye Tshilombo départ po tomona loko Tshilombo ya malonga asali na kati ya Congo te amemeli biso oyo ya yesi nogana ya sikande coronavirus foto somba kashine foto mela babombe foto beba po ya yiba biso mosolo ya peuple lokola ya sala équipe na ye na bamboso na baachi batu wana baliaka na Mobutu batu wana baliaki na Kabila mais Kabila elelaki te nouvelle classe politique Tshilombo boy alingi belesi miyibi
ekiri ya miyibi fe na ngonde yango oyo moto yaki kotika moto na mboko aite Chilombo ayibi na batu na ye koki nouvelle classe pe ya total lolenge ni mboke kokende liboso Chilombo lobi mboke si ebeba nango ya za na makasi ko bongisa ngote biso ne bato tokozongisa moto bongo na place ndeko Chilombo kende na yo papa ya loba très ati bango bakanisaki 5 ans ezali peut-être kolala kolamuka habitude lelo 4 ans yango biso déjà toyebi mibeko ya mboka elobi après 5 ans il faut qu'il y ait une élection. L'élection est allée. L'élection sur et sécurité. Est allée. De gré ou de force. Et ça, papa. Mais c'est Félix Tshisekedi. Babylone connaît tout à promettre devant le peuple congolais. Attends, il y a un Zate. Et Zate. Botokotike la bangota na condition. Tobo élection na condition. Pour ba prendre les sous ba ibaka. Premier discours na ya alobaka. Alobi ke non. Na sale le côté bato FCC bazo bloquer ngai. Coalition civile. Deuxième discours à Sali. Alobi ke non. En tout cas bandeko nanga ba congolais na moni social les habienté, na moni cours les habienté. Mais yo muto nomaki ba jizwana. Nani akobongisa. De deux loko aye koloba lelo na ba province na biso. Ya est. Aye koloba na biso ke lelo aye koloba na biso ke non. Congo Koufakala. Est-ce que yo yebi Congo Koufakala? Ozwaki place wana pona nini? Baye kotike no mutuka na garage, ondino fongolo mutuka, fongolo capot moteur. Otala mutuka Koufakala. Mais c'est Félix. Tolobi bien 2023. Élection ezala te président Congo eza Martin Fayulu. Yo lobi Congo Koufakala. Ba député bazo salaire, il y a $10,000. Ba ministre bazo salaire, il y a $15,000. Ba conseiller na yo bazo salaire, il y a $20,000. Bon ba mbongo yo sombi bi meuble wana. Ozalaki pas même ngara pamba oyo ba biso tozo ke futelaka. Utikolo futela ngote. Na ba montre ba 60 quelques $1,000. Osombi ngo na mbongo ni. Na mbongo oyo banda sala le porteur na Belgique. To lobi na ko sala ba venture te. D'élection les kaki 2006, 2011, 2018. Et ça, en 2023, c'est 2023, vraie élection. Bamiyibo bayiba dans l'époque à Mobutu. Bakoki koya les sous dans l'époque à Falouté. Il faut bétida ba jeune lokola ba biso, lokola ba tunsusu basala. Souci la biso de yangwana. Biso te bi ke élection zali. Ata 0 seconde tokoti ke la été. Ou bien Akima ou bien Luanaï. Ma na koloba boye. Et loko nini e ko empêcher mboka na biso pona ba élection ezalaki Congo tozana nyonso Congo toana mbongo tozana mikambo nyonso alors oyo bango bazo sala les assemblées 2023 vouloir ou pas l'élection kozala alors eloko na koloba boye biso na ba Congo to lobaka lisese moko kabatulanga kabatulanga kokumu kutuzoba kumbusi tatuku elinko laksanini bachaka loboko na poche azo bambala misatu te landanga la bokebio 2006 l'élection elekaka tofutaka Jean-Pierre Bemba l'élection eleka normal Bemba gagné l'élection mais likola lokoso ya Bemba lokoso ya Bemba atekaka pouvoir ya peuple congolais 2006 2011 élection koleka Condé Etienne Tshisekedi a gagné l'élection Kabila 2006 Condé Etienne Tshisekedi azwaki mais Kabila sali makamune peuple to boya ko rivaliser au peuple azalaki to le robanga 2018 eloko esalamaki parce que peuple congolais nous a dit la besoin Kabila kende toyebi ke Martin Fayulu a gagné l'élection mais vu que totalaki ke muto azwaki pouvoir azalaki na ngambo opposition malgré atrayaki Félix peuple congolais to mekai ko zonga moi sima pona ko peste chance mais to ko mona Félix obiso ba Congo to lobaka za tuba te ko comprendre que oui Félix a tuba yango to lobi to za déterminé Félix akeba pesi fuidi mu mwamba nguba kizoba kaniki ndidi donc to za déterminé tellement ye amona amu tout petit pour te la kisaye azwa
Niakero achaye na seni. Yena biso rendez-vous 2023. 2023 tokotika koute même 2 secondes ya pamba. 2 secondes. Pour Chilombo azan moyibi munene. Chilombo na lozolo ba Congo eza ko ekufa kala. Papa, Congo o esimbi monde mobimba. Lelo na monde pays nyonso ezolingaka basala même accord moko na RDC pour ba se retrouver. Yo zolo ba Congo ekufa kala. Chilombo wali bomba na mutuna yo. Ozali bomba. Congo ni yo ne mutokufi na IDPS. Yo zela. Toko l'action ke biso ba descendre Congo betu ba kesa tuna. Betu ba kesa tuna tu fatiko songa ke omoni biso ba Congo. Bobenga biso ba yuma. Mais tu as très dangereux dans les colonies dans le Congo. Biso to ba kesa. Biso to konti ki nyongo Chilombo to ba. Même masasa ne kota ka biso ki. Chilombo to l'action ke betu ba kesa ntoto ba kaka betu. Tu fatiko songa bi mangu. Pona IDPS ba mona ka Félix aruta lola akona se. Peuple congolais oye. Ba mona ka Félix abimana nzela moi cité. Chilombo Félix Bombe aruta likolomba la moko na se. Nzoka ne Félix aza moyibi mune. Bato ba détourné moko na présidence. Eza ba conseiller pamba te. Chilombo pesa na ka. Bato ba yibi moko na présidence. Moto liboso yibi moko na l'état. Eza Chilo. Ba conseiller te Marcelin ayibi boye. Ba conseiller ba yibi boye. Papa na kata ndako. Bako mwana sola za moyibi. Bako tala mwana pamba. Bako baki baboti ne bazama. Ça veut dire soit qui bana ba yibi na présidence kuna. Donc papa na bango zama. Papa na bango za Chilombo fe. Donc Félix azo yiba, so Félix ayibi, o te ba conseiller. Donc pour la IDPS ba mona mese Chilombo, on dirait Mosatu. Eza le kuta mune. Motaza à la base. Il y a souffrance à peuple et ya Chilombo te. Motaza à la base, il y a détournement en bon à l'état et ya Chilombo te. Motaza à la base, il y a moka na côté à Kasai. Mbongo atile ngelo bimaki. Est-ce manjela salami? Mbongo atile ngelo bimi. Est-ce ba bandako ya bekole tongami? Mbongo atile ngelo mota détourner wa liboso. Ezati? Mota détourner mbongo. Ya organisation ya GA francophonie. Ezati lo bote? Mais bango baza soki mbongo eza détourner, mbongo yibami, ote Chilombo te ba conseiller. Nana pesi bango accès. Ezati lo bote? Yo na conscience na yo na ki tribalisme lata na mutu po za mota Kasai. Peuple congolais oye. Tolo bate. Yo loko za mota Kasai. Chilombo za mota Kasai ba dénoncer ma bena yete. Loko za mo yibi. Peuple congolais oye. Ayiba pouvoir à peuple ayiba te. Ayiba. Azoyiba mongo l'état azoyiba te. Peuple congolais oye. Bande kona ngai bo s'attendre rien à monsieur Chilombo. Azana résultat moko ya malama ko pesa peuple. Le commandant du peuple Yoka to a distinguer ça. Bon, bota kunani. Peuple congolais oye. Le commandant du peuple tanga dozo nga lobby azoya pour la tourner na kata Congo asali mabe le commandant du peuple tanga dozo nga lobby na kata Kinshasa mais ça ezake tanga dozo nga lobby abane tourner na kata Congo 100%. Peuple congolais oye le commandant du peuple dozo nga lobby abane tourner na kata Congo adokita liboso wapi peuple congolais oye liboso adokita wapi tata mokonzi kozonga na tozonga lobi azokamata pepo d'ici le 28 janvier na kata lisalae peuple congolais oye c'est pour ça un message peuple congolais oye le commandant du peuple a osé un lobby. Après osé un lobby a kamati peuple. Na kata lisalae. Ok lisala ngomba. Eza bote. Nga na préféré kutuna za ngamo za animateur. Na kata lisala. Eza mabere na. Eza mabere na ngai. Eza bote. Iso la iso. Na kata lisala ngomba. Eza bote.
et pas Bangombe. Peuple congolais, oye. Nous avons la délégation présidente dans la CA. Pour que nous animer, nous avons dit salam Mobimba. Peuple congolais, oye. Le commandant du peuple, avant qu'il quitte Sala, il y aura une délégation qui est président. Ils ont accompagné la défense Kito. Oh, c'est notre secrétaire général. Ils ont voté. Le 20 ans plus tard, le 21, délégation à Bisso. Ils ont que président comme. Ils ont accompagné le secrétaire général, le grand professeur. Défense Kito. Bah, on quitte Sala avant. Soit président à Longoana, en Keti, bah, cité, qui, bah, Babongandanga. Peuple congolais, oye. Soit Longobongandanga, la carte à Bumbaye. Eh. Asal Mabe, Bumba n'est pas Martin Fa. Bumba n'est pas Martin Fa. Azam Motabandundu, Martin Fa, Azam président à Bakor. Peuple congolais, oye. Azam Makira Motabandundu. Peuple congolais, Yoka. Peuple congolais, oye. Félix Alobi qui Azam Makira Motaka. Bombe. Les Amade. Et c'est là le Singala. Tu as manolé. N'a manolé la yo malamu. Les Amade. On dit comment Manola. Comment on a la française Aline. Peuple congolais, oye. Tu as manolé la yo mala. Félix Alobi qui Azam Makira Baka. Donc il y a Azara Kasaye Kakesidi. Les Amade. Yé Andéo Koza Kasaye, Azam peuple congolais. Mais Martin Fayoulou, étant que le commandant du peuple, Azam Akira d'accord. Donc ça veut dire quoi? Yoka. Ce qu'elle a attribué à Malouba, Fayoulou Azam Akira Baka. Bon, on a bien été. Les abonnés, Ganga Makato, Kabayo Katikuna. Donc ce qu'elle a Kassai, Fayoulou Azam Akira Baka. Bongo, Kanga Bongo. Les abonnés. D'ailleurs, ceux qui ont Kassai, il faut que Akira Baka. Ok, la Bandundu, il faut que Akira Baka. Peuple congolais, oye. Ceux qui ont Équateur, il faut que Akira Banga. Ceux qui ont Katanga, il faut que Akira Baka. Peuple congolais, oye. Ok, la Kisangani, il faut que Akira Baswa. Donc il faut que Akira Baka congolais. Peuple congolais, oye. Donc le véritable président congolais, c'est Martin Fa. La Mouka ne tombera jamais. Fayoulou Madidi ne tombera jamais. Azala Bangoli sur le colon Ali. Et c'est Basangani et Belé. Et dans le système, ça peut être le colon Nzambe. Et ça peut être. Ah, Basangani Bango et Belé. Kokabango. Et Kokabango. Mboso Sangani. Bahati. Félix. Bemba. Katumbi. Peuple congolais. Oye. Basangani Bango. Et puis, on t'a les Kiriwana. Et les Kiriwana. On va y aller à l'État. Peuple congolais, oye. Yoka. Et Kiriwana, on va savoir la bio. On va bien la Kishasa bio. Bio va savoir. Et ça bio à Mini. Pour ça, Tali Bemba, avant la vice-président de la République, pendant 4 ans, 5 ans. Et ça, vous n'a pas sérieux. Donc, dans la transition, un plus 4 ans. Bemba, c'est vice-président. Yebi Sangai, tant que vice-président. Parce qu'il est chargé de Kofine. Il y a Mbongo à l'État. Mbongo à Congo. Aïbate, aïbate. Tu votes Bemba. Peuple congolais, oye. Tu votes Bemba comme il faut. Na Congo. Tu es prêt pour que tu bima. Toi, tu as Kabila Liba. Attendez, ma public qui wana. Bemba, le qui est tandoïque. Aïe, c'est ma kino en particulier. Et les Congolais en général. Oh, papa, maman, quand on a yo. Oh, comme ma coute à Nangaï. Alors, bate. Les mêmes Bemba Lelo. À quel qu'on s'est réfugié. Peuple congolais, oye. À quel qu'on s'est réfugié dans la IDP. Peuple congolais, oye. À quel qu'on s'est réfugié dans la IDPS. Azon Lukanini, en 2023, bon voter la députée Naye. Baneko, Nayo Bango a haute voix. Au moins les députés à mettre MLC en 2023. Qu'on vote hier. Il y a un bien. Yo qui m'ont gardé Salomabé. Qui m'ont gardé Salomabé.
Au moins, candidat député en 2023, au nom de MLC, qu'on vote au nom de Jean-Pierre Bemba, qu'on vote au moins, député, candidat député en 2023, au nom de l'Union sacrée, qu'on vote peuple congolais, oye, biso to qu'on vote moto à la peuple corps. Bon, le matin. Biso to qu'on vote député. Tu vas voter président de la République. Oh, ça la caille à peuple corps. Et ça, vote. Caille à peuple, ça, Kao, yo, Koto, Martin, Fayou, Lazare. Ngambo, yo, ba presse, Penge, Bazar. Ngambo, ba Niko, ma Yengere, Bazar. Peuple congolais, oye. Ngambo, ngala, yo, Toza. Ngambo, ngala, yo, Toza. Et ça, vote. Et ça, ngambo, ya peuple corps. Si quoi, on ne confronte pas opportuniste pour la nuit. Opportuniste, on dit, bango, madame. Bato ba changera couleur de butu lokola moi. Au moins ni camere, ada camere yote. Au moins ni Bemba, ada camere yote. Au moins ni Katumbi, ada camere yote. Mboso, camere yote. Ba Modeste Bahati, camere yote. Siko yebisa ngai, okene ko voter député akawana pona ni. Na yebisa bandoko na biso, o bazala monyere ya mboka. Oyi monyere ya mboka te. Peuple congolais, oye. Oyi monyere na français. Monyele za este na linga bengo monyele peuple congolais oye bato na biso ba Congo ba Congomani peuple Congo o bazala monyele ya Congo na parti est mboka na biso batia makutu bayo ka biso malamu 2023 c'est pour bientôt qu'on vote député Bahati qu'on vote Bahati Lokwabu qu'on vote Mboso qu'on vote Félix soit qu'on vote peuple congolais yoka peuple congolais, oye, on vote Félix, ça veut yoka. Sauf voter Félix, ça veut dire on dit que la sécurité continue la Congo. On dit que massacre, il y a des Congolais continue la Congo. Bande quoi est, message on a dans la Sango, le peuple congolais va dans la monnaie la Canabiso. Et ça vote. Message on a dans la terre capitale. Message on a message moko, il y a vengeance. Oh peuple il va se venger contre les occupants. Occupant les bossés là-dessus. Occupant les bossés. Et ça me s'est fait. Peuple congolais, oye. Et ça gagne nos lobby. Comment imaginez-vous un président a se grossir chaque jour? Oh, qui nous a quitté. Attends, mon tour, laisse réformer les arabes. Peuple congolais, oye. Comment imaginez-vous un président à ce moment jour après jour? Peuple à compte jour après jour. Peuple congolais, oye. Donc, bisous de voter qui, soit disant, peuple à voter qui est pour qu'il y ait un Camerounais. Ok, nous quitter. Message, on a appelé cela message à vengeance. Oh, peuple à se venger contre les bateaux occupants. Peuple congolais, oye. Lui, ces hommes là. Bah, occupants, on va bien. Mais quand on a un combo, tu as la somme à moto, oye koya, et c'est Congo ça Bahati, Congo ça Mboso, Congo ça M. Tino Félix, Congo ça Jean-Pierre Bemba, Congo ça Moïse Katumbi, Congo ça peuple corps, Congo ça conseil ça Mutuna. Bateau, tu as gagné ton passeport au carton rouge en 2023. N'attends pas comment? Oh, tu as gagné en 2023. Oh, que nos Congolais nyonso, oh, ça na est, na partie est à Mboka na biso. Bon, tiens, ma coute, malon, bon, kanga. Et ça, bote? Oh, ça na Kisangani, oh, ça na Ben, oh, ça na Butembo, oh, ça na Kota Aru. Peuple congolais, oye. Oh, ça na Kota Aru. Ozala peuple congolais oye bino nyonso bozala parti est ya mboka na biso botia makutu malamu boyokanga peuple congolais oye bato totangi bakombo na bango awa 2023 voza carton rouge ya liboso mais Tshilombo fe Félix peuple congolais oye Tshilombo na 2023 ça nini ya mibale omoni député ya MLC ola akoprotege na kombo ya Jean-Pierre Bemba kovote ye Bemba za moyibi munene kombo na ye na 2023 carton rouge Bemba akende to akende te
candidat ya Moïse Katumbi oyo eza assemble kovote ye kuna na este akende to akende te peuple congolais oye omoni député ya Modeste Bahati Lukwebu le grand opportuniste kovote ye Bahati Lukwebu akende to akende te omoni candidat député ya Mboso Atalaku ya Médecine mo Félix kovote ye peuple congolais oye akende to akende te lobby n'a pas cette formation n'a pas cette Union européenne basenga ki na Chilombo a démissionné na la bato la bakite mais kasi yoka Didier Rendex belge wana parlementaire belge na tongo lelo alobi to lobite alobi non mais c'est Chilombo a démissionné puisque devant peuple naie aza ni na sagesse ni na intelligence et belge alobi yango Nani Mokonzi Didier Rendex alobi mais c'est Chilombo devant peuple naie aza ni na sagesse ni na intelligence comment Moutou Yaboye a dirigé peuple corps Toyoka Éclair du Congo Mwana Nzambe Messi Azoya puisque Mbongo déjà lobaki ya Mbongo ndabikisi Chilombo mais kasezali ya solo Monsieur Chilombo ata miche président ya CENI 2023 président c'est Martin Fayulu Madi Yoka Bolandi président dynamique pour le soutien des visions des chefs de l'État. Quel chef de l'État? Chilombo président dynamique wana azali mutayi de presse alobi nini alobi il faut te sauver litia papa Etienne Tshisekedi alobi litia papa ezobunga kala mingi te ezolimwa batuni ye mais kasi yo ozali mutu ya Félix comment bakelit to vision Etienne ezobunga alobi makambo azosala eza na kati ya vision ya papa te nani mokonzi alobi boye tokoki kozala limité pona Félix te toza capable il faut to sauver vision wana 2023 toza na droit kobimisa candidat musu Félix te kasi yoka akepinga lobi bapromesse nyonso Félix asalaki na Kasai soki aréalise yango te ti 2023 na Kasai akotya lokolo te Nani Mokonzi yoka journaliste atuni ye mais Kabila alobaka ete azangi 15% na mayele mais kasi monsieur Félix aza na plus de quelques conseillers makambo ezosalama eza baconseiller to eza Chilombo moto ya Chilombo yemoko alobi eza baconseiller te eza Chilombo ye moko IDPS ekufi batelemeli Chilombo bango moko batelemeli betelage maboko papa betelage maboko yemba betele maboko momuke te yoka bato ya UDPS président dynamique pour le soutien des vrais chefs de l'État soi-disant Chilombo alobi boye les 24 bazokota ba réunion bako marché pona Chilombo nayebisaka yo ka UDPS recours pe kufi este insécurité sila te Chilombo alobaka ntango azalaka na opposition soki UDPS ekamati pouvoir
policier akozala mutuka na ye na lopangu na ye mais or ke na Sankuru mwasi ya policier azwaki micro nini atuni yango alobi président yo lobaka soki ne pas saisi pouvoir policier akozala motuka akozala lopangu mais lelo ndenge nini mibali na biso bakonyokwama ndenge nini bazwi mituka te nani mokonzi Chilombo azoyebisa ye mama kozala presse te tozobongisa malembe tozobongisa nani mokonzi bandeko na ngai Chilombo azokomi yeba te kazali kozi ezali nini kozi ezali puisque mutu achaki ye wana Chilombo azomi yeba ke nazali mwana ya musala mais kasi yoka écrase décision ngai na yo tozozela ete amata États-Unis lobi nayebisaki yo ke bakoki koetela mona muzika me bayebisi fayulu manso oyo osala deja biso mindele tondima ya ozali motu ya maye zonga na Congo kende kovanda ozela pouvoir na yo kende kovanda me kasi yoka kovanda Martin Fayulu Madidi bolandi secrétaire de vos kitoko alobi clair mois de février tokoza na ba-action mpona se mais question moko Christelle Lusekwa na tuni est-ce que soki boke na ba-action toke na ba-réforme tokozwa retard ya élection te alobi clair retard ekozala soki moke te puisque mbongo ekobima Kabila nayebisaki awa aboya constitution ya 2016 Nations Unies bayebisaki ye papa topesa beliko topesa mituka topesa nyonso Kabila abimisa mbongo te c'est que élection na Congo bakita bambata ekozala 2020 pe 2023 wana président ya Congo kombo na Martin Fayulu Madidi toyoka bato union sacré na lamuka boya te basa nini lokola boyibi bobebisi mboka bokende ba retraite eza boye te bokende kofanda toza na betidie ebele toza na batamayele ebele oyo bakotravaille na Martin Fayulu Madidi est-ce que foka bango bakende retraite nouvelle génération eza nini eza na intérêt sola ezali nga ezali yo ezali ndeko wana eza bandeko bazala bandako bandeko bazala bagoma bandeko bazala bavira partout eza boye te il faut batravaille mpona ko match eza bien yango le 16 oyo akozanga se kozali congolais te ozali filtre le 16 il faut siège wana eside ebukana eza boye te Kisekedi atelabi te Fayulu oyo aza président ya soro eza boye te moko tazanga comité international malgré tout bintérêt na bango mais bango moko batali balobi Chilombo aza mayele te il faut Fayulu akamata pouvoir eza boye te Moïse Katumbi nani mokonzi Moïse Katumbi alobaka akotisa consultation soki consultation esili apesa position na ye est-ce que apesa position nde batuni question na RFI nani mokonzi batuni question na RFI comment bapoliticien congolais bazalaka na position te puisque Moïse Katumbi jusqu'aujourd'hui tozozela position na ye azolobela komoko azela mbona kote pouvoir ekenda sa nini baya lisusu te toza na poste na bango te